Mote na balanda biso les amis de l'Autriche. Précisément, il y a Génération Chrétienne. Ezali serviteur nabino le berger Jacques. Nakati ya mboka ya Linz. Et lelo tozali na honneur ya koyamba notre bien-aimé le frère Vava. Papa Vava, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère Jacques. Papa Vava, tozane sengo ya koyamba yo ya komona yo lisusu nakati ya plateau na biso ya Génération Chrétienne nakati ya les amis de l'Autriche. Balandi na biso bazana curiosité ya koyeba eloko nini ememi yo oya kokuta na biso susu na mukolo lelo. Ouais, merci pour la parole. Vraiment, na sepeli ya mingi. Na motunu si kotuna ngai mais ya yambona banda vraiment nazo ko remercier na peuple de Dieu et puis nazo pesa mbote na bana na Nzambe nyonso o ba kozwa possibilité ko landa ngai na bilili et surtout basel na Nzambe. Vraiment ngai yo frère na bino Vava Bakeleno. Oui. Leo nazali boso na bino sisi pona ko solama muke masolo concernant musala na Nzambe. Donc merci à toi na basel na Nzambe nyonso. Merci à toi na bana na Nzambe nyonso. Vraiment tozaka ka pona lokumu na Nzambe. Voilà. Merci na lulengi se planter papa Vava Bakelemo et na lingi ko rappeler ba tozali ko na biso le frère Vava zali mokambi ya groupe ya GGA. Groupe ya GGA oyo ezali ko servi pe Nzambe na kati ya mboka oyo. Papa Vava toyambi yo 2-3 fois et batu na kolanda yo batina ki biso toute une question moko boye. Mutongo ezalaki tomoni papa Vava zali ko kama groupe ya GGA mais bazaki un peu curieux ya koyeba soki makambo ngo ya musique to koyemba na yo obandi yango ndenge nini. Est-ce que bandika en Autriche parce que batbabi ko zala na kati mboka oyo mais koyembela Nzambe ba ki na ngote subitement monika que papa Vava komi koyembela Nzambe okompi ko kama groupe ya GGA ko banda koyembela nkolo et ça les ndenge ni papa Vava na kati mboka oyo. D'abord merci pour la motuna donc bon ngai nazaka nga moyembi depuis ka na botama moyembi puisque ba parents nga déjà papa nga azaki déjà moyembi. OK. Abande ko azalaki moyembi na église moko protestante. Bon biso za nga naza mwana njili. Ah OK. Na botami na njili na koleli na njili. Donc ba oba ebinjili église mo na quartier 5 église MMA. Frère nanga azalaki moyembi na église wana déjà à l'époque. OK. Donc koyemba déjà ezalaki déjà pembeni na ngai ezalaki na makila et puis ekomaki na tamoko boye nga pe na bande ko samba puisque ezalaki église MMA et puis na école ezalaki na sima. Je donne au samba en école alors comment est-ce qu'on a tamoko boye faut ba ça la chorale ya école. Ya école oui. Alors nga azalaki parmi ya bato ba ponaki pona koyemba na chorale donc début na ngami ya koyemba bandaka wana. OK. Alors tant to batinga pe wana to bandi koyembela kolo na niveau école ba moni peut-être que donc ça va. Alors to komaki ba yembi mo o bazalaki ki to kondai ko kende koyemba presque na ba église nyonso. Ya Congo mubimba même voir na ba mboka na ba base wana to bandi ko kende na compte école. Oui. Toujours ubima pona okende yembela Nzambe do partir wana nde na banda musique na ngai après wana na quartier na yako kobimisa bo monika po biso na banjili pendant dans l'époque pona kobima boye ça puisque na ndombe déjà musique na ndako na zalaka pe kombo ya président ebandi lelo te na banda o depuis bon na zakati na ba âge à 15 ans na nokama déjà orchestre mona baba na ngai. OK. Voilà. Et puis naza parmi ba musiciens o biso to sala orchestre moko ezalaka na njili c'est ça musique. C'est ça musique oui. Ezalaki orchestre moko ebandaki tubanoza soki Niarchos Stervos Niarchos. OK. Ayeki sasa biso nde mutu ande ko koyemba na ye. Donc naza parmi ba yembi ya c'est ça musique na njili. Alors biso soki to bimate zaka moni ba vient na bisanjili bazaka ba ngomba linga c'est mieux bakende ko bimisa bango batali banda ki ba bimisa bango moko na kati ya quartier de voilà yango to bimate puis excitement ko to yokene bangola koluka vie nande to ya ba poto alors yango moni ba makamso efanda kaka nde wana alors ekomaki ko na tango nango
esengai kaka botango na koka parce que likambo so eza makitango na ngai kokoka yango moni voilà ebimi siko na ndenge musoleza na ndenge ya mukili alo seigneur abendi ngai ekobima siko na ndenge bonzambe. En tout cas, papa va bakelemo. Bakeleno. Bakeleno Bolim ici, papa. Vraiment, témoignage de PCBSO, parcours Oyo. Je crois que tu es bien à Autriche, tu es en pété. Même Ram Daliboso, on a surpris et tu as comme on a vraiment que aux Amoutoumans, on Zambé, à Bendi Pena, la Kati, la musique à Moukili. Et papa va, alors, question spéciale qui. Avant yo ya baim bazala ki belé depuis baim pe bazaka na kati ya mboka Autriche oyo mais pourquoi est-ce que tu peux idée oyo ya ko concevoir déjà pe comme mokambilango et banaki ndenge nini e utaki pe ndenge nini comment est-ce que mataki na motema ozaki ndenge nini mais on peut expliquer biso bon en tout cas na lo bakenga na za moyembi alors en tout cas na zaki muta begis de réveil dès le départ alors tant na yeko bala na mwasi na ngai Natasha Mukenge on a zo pesa bambote na musike siga azali mama bala na ngai mama Natasha mbote donc à partir ya ye tant na yeko yeba na ye to lingani na ye alors tant na yeko koma mwasi na ngai na sali makamyo nde muta sala kana bali to fa to bando bota yeko koma mwasi na ngai alors à partir ya ye na kutaki déjà za na groupe de réveil depuis Kisasa. Ok. Zomona. Il y a ça muta groupe de réveil depuis Kisasa. Alors tant to fanda na ye et singa isiko photo koma église mo na roté ya ngai bona zaki pina moi teti puisque moi le groupe de réveil ndeka to yokela ngona ba Kisasa wana. Zomona nazaka pina teti mais tellement matea elegaki mingi alors mutu penda wa kokala ngai mutali boso on zo pesa pe mbote musike évangéliste Georges. Évangéliste Georges mbote na kati voilà mboka fiena comment ça rappelle dans respecte parce que yé pena muta ko tsanga na partir à yé côté ya ngai pa no za tona madame na ngande yé pena ko ka kinde kozwa ngai pour les non comme l'équipe de réveil alors nga ba non ni comme ça on attend on a botango on peut-être kokaki et puis ta on kokaki alors on a monnaie que déjà que ta on a tika non mukina sali makame belé alors ta on a tika non c'est mieux na ça la nzambe na ngai OK ya on moni doki na sola na nzambe na ngato yoka na kido na tap on etika na mukina zaka wana pona ko louer pe ko adorer parce que na sala ki mukili ebele alors ta on etika na mukili c'est mina sala nzambe na ngai pour ko na suka na zala pe moko yo to kelola voilà kasi papa Fava vraiment naza touché na témoignage zali kopé sabiso lelo eza baspe belé à mutomo na musika mais tant que fond mutema besoin ko découvrir ba biloko mususu oyo tokoya jamais kondima pe comprendre loboko na nzambe za kusala nzambe vraiment aibindeni amema batu pe na ye mais kasi olobeli vraiment bisoté concernant pousser à GGA parce que to monio ngazo ba susu ba série moko bobana ko kuma ba SMS ko benga ba yimbi nyonso tout pour beaucoup tana mais ezala ki ndenge ni betana biso liso nango va asuka merci pour la motuna donc merci pour la motuna bon ezala ki makanisi o nazala kana on pourtant on a côté na église de réveil alors na bana ko bima mingi na kotambula so moi ko conseil ezali moi ni nezali na bana ko mona pa bana nzambe po ba découvrir pe ngai alors na ça peut mingi na pasteur na ko landa pasteur na on a salué musique pasteur na ngai Joël Kamoni, parce que Joël Kamoni mboka sasbu en tout cas mbote siko zali. Malaza na nola na passer na Joël Kamoni ya moni donc tana zo kino mona be événement malabi passer ngai ne moni ngabo na moembi na za moembi depuis donc za makila na zo mona ndena bando tambula na ide mo zo so ngai funa sala elo mo be na sangisa ba yembi nyoso ya Autriche comme ça pona lokumu na nzambe ndo sa poto sa msala nzambe longo abi bon eza ida mabete tellement pasteur na confiance na ngabi no to bondela nzambe zomo ida ngoza malamu enjoy okokisa do to so gitana biso zomo to so gita ya obondela nzambe to so gita ya obondela nzambe pasteur abondeli abi na mpe bundaka na obole to bonde tita on na pena moni ekokaki abi no sikoyo to ko bandelo ko wana oyo osola ginanga yona oui to fandi yemoka banda ola sanga to kusala boy to kusala boy basala même ndongo mona kanini babenga ngoni concept logo wa objectif wa nini bon babenga ngoni sus plan wala to sana gesha comme na weso kima ngai donc ça logo to ça on a pasteur na ngai OK donc
dosala on a pasteur na ngai qui et groupe GG donc Jésus donc groupe GG lingo groupe musical Jésus pour l'Autriche. Oui. Donc même combo ana pasteur mutasala qui yango après tout là na maromne so malé mal petit to comme na sewana donc voilà tout ça qu'on a pasteur. Donc pasteur na mutazo qui on a bien na bo local bosso to sala en tout cas fo bunda oluka moyen donc on sala groupe moko ko kanisa ba yembi so Autriche. Et local bosso sala fo luka ozana contact na ba pasteur nyonso ya Autriche. On m'a dit que nous avons contact avec passer nos autrices de façon que nous avons bayembi batinda pour tout répéter pour tout ça la moelle au moto bisamuel au mobo eso sang bayembi nyonso ya autriche do na mpusi ya mwana en tout cas papa Vava elo mona kangi olobi bobondela ki nzambe nzambe ya no libino parce que bozali kolanda ba image ya sortie officielle ya GG zalaki année passée na mois octobre papa Vava ngapi na zalaki wana les amis d'Autriche zalaki wana tout mona ki bosala ki sortie officielle genre boîte qui noir mais bato babanga qui banga seconde qui matanga papa pas ni couleur noir beta monsieur le solo non papa oh non ezali kaka elo do eza couleur o ba yembe ba sepele non puisque tozaki na couleur mo to linga to zaka na couleur mo biso nyonso OK do bango tataki bato balata mingi pembe c'est to chata mo noir ya mo ne kila indo wana eza o idée ou de bo katete puisque idée on penga ipe mu daso ko ba yembe biso nyonso ensemble so ki idée wana donc voilà quoi. Merci parce que la toute question parce que c'est ma question oyo et sûr qu'il a. Ah bon. Oui. Non, ezalika pour le coup nzambe. Frère Vava, et ça c'est une question sous ba te belé ba na biso ba zolo koyeba. Est-ce que pour un groupe Jésus pour l'Autriche beaucoup matin niveau ça sortie officielle beaucoup t'arrive à difficulté là obstacle surtout yo. Est-ce que quand on peut combattre la mission un peu quelques difficultés, obstacles nous coûtent dans la Katamboka Autriche avant que la musique à Masso na biso. D'accord, merci pour la question. En tout cas, obstacles les ont raté puisque moni bon eza premièrement pour nous ça va déjà facilité. Ah oui. Eza facilité zo mona. Na katia kongo loko eza na bonzambe, eza facile. Mais eza facilité puisque moni oya uti koto boye siko bo sangani bino sika modo zo mona do ezo senga temps. Et puis tout comme bonzambe faut ezala et donc le sambre ezate bonzambe faut ezado faut boter anaka. OK alors donc aba biki to supportaner donc il faut supporter moninga ne okutier on moni tozo obunda toujours ezo otambla bien mais qui facilité si to kona ezala bato mususu to bandana bango lokango bakina na bakina na bango mais tellement zelo kanzambe bon to sa musala nzambe donc atoyo kinza mautinda batu mususu baoya o sala musala donc eza nango do problème de tozo bundaka mais zotamla non bien par la casse de balana biso ya les amis de l'autre génération chrétienne nazana frère Vava oyo aki kolobisa sur concert ya GGA ezali deuxième édition tozali koza moi pose moi muke et tozali kozonga sikoyo à bientôt.
Les amis d'Autriche, Génération chrétienne, le berger Jacques avec le frère Vava Bakelenu, Mokambia groupe Jésus en Autriche. Toujours dans la deuxième partie de Bisso et tu as tout son Papa Vava concernant concert Oyo. Ils allaient ko il y a na mukolo ya janvier. Ils allaient ko temps on affiche à Balobi. Eza le 19 janvier 2019 mukola samedi et robandana 19h et aussi la peine à 23h. Papa Vava avant tout kota ma solo à concert proprement dit toi tout ça ba sangwa boni groupe kasi ya GG actuellement. Boza ndengeni. Oh, groupe ça bien par la grâce de Dieu, tout ça très bien. Nzambe azali ko sunga et tu as ba préparatif ya concert Papa Vava. Eza ndenge za ko le kana ndenge nini. Bon, en tout cas pour préparer concert en tout cas dans tout bandité. Oui. Tous au bandaronde samedi. Tu as osé là programme aussi là moi tous à na moi concert moi belé. Oui. Alors surtout aux mona kaka biso en Autriche tous à la problème bata sima. Mingi les aga batongo kaka toujours circuler kaka donc abetina koto pour ezaka musala nzambe za na problème talo to tala ki lokola sœur Dorcas azaki na concert et puis maman Isabelle premier concert auto beta et puis deuxième concert ngo lelo et kozala lelo alors ya moment to tiaki moi pause biso ce koto bana répétition samedi donc samedi le 24. OK. Donc, samedi le 24 tout a déjà la première répétition biso les a déjà confirmé et kozala na Vienne je crois de 16h à 20h. Donc de 16h à 20h, donc place où on a annoncé, je crois, les lois partir pour parce qu'il faut la bien dans la place, bon, on a ça va mais samedi, c'est déjà fixe, donc on a répétition, voilà. Oui, Papa Fava, Nazana Koubanga Mouké, est-ce que c'est un peu trop juste et tant les amours Mouké pour na Kobo bon ça peut concert parce que concert ça quand même il y a 4 heures. Nathan au délai ça Mouké. Non, délai à la répétition. Oui, non, ils ont Mouké puisque dès tout ça on a presque na biso batali boso na batasima ba nyonso ba yembaka. Ah OK. Dès tout ça on a tout ça ba nzembo teko ya pasi toujours ça ba toujours yemba banzembo ya louer pe wa adorer o ezaki banzembo mingi to yemba kango déjà na l'église na ba conversation ba bisika ba na nzambe bazali alors to kangisa ndeka siko to abiso ensemble pour to ça musala nzambe to préparer déjà banzembo moko oyo ya bien yebana pour to ça musala nzambe puis to ça biso moko te to ça ba invité pe Akutu. Au Barokang, la mission moi espace monsieur donc voilà quoi. Écoute justement tu vas que sona yo parce que na fiche na moni balobi invité avec la participation de maman Isabelle Toumba. Maman Isabelle en tout cas sur na biso mbote siko za la katambo Karine na papa Richard na l'homme du moment Christian Sédou papa Christian Sédou pe siko za la katambo ka vient mbote. Mais tant tout monde sona yo observe qu'il y a possibilité troisième personne moi. C'est beaucoup de facilité donc Baros a 3 ou bien 4 puisque ça on ça nzambe to solo là qui donc pour la gloire de Dieu en tout cas mon nyonso azana besoin ya ko participer ça problème ta yema de fils que nzembo mo be mi balé pour la lokumo na nzambe donc voilà. OK. Donc Mokambi Vava Bakelenu il y a groupe Jésus en Autriche au fongo li porte na mutu nyonso tout oyo alingi aya ko yemba na yo na mukolo ya le 29. Il y a le 19. En tout cas, tu fonds là qui porte dans le sens que moi, tu ça la musala nzambe. Oui. Vraiment, donc tu ça musala nzambe, donc tu lingi. Ce qui tu on a biso mokaza na désir oyemba. Désir oyemba, donc iso mutaza na conseil, mutaza nini, osaisi mo eloko. C'est préfère obenga bandeko mususu ba ya ko koyemba même ne to lobaka na kino so ya lever les rideaux ata tini bisa lever les rideaux pour nzambe to sala yango parce que ça musala nzambe pourtant on a zo longwe na ndako na ngai na kesi kana babenga na beta lever les rideaux na yembi yebite récompense ni na osopa nzambe donc yango wana na sens wana lo ngai na mona ki yango zamala muso to zo sala eloko to benga na bandeko na biso baye alota to bano koma na ba répétition presque suka des répétitions suka lo ba roya na biso ba répéter na biso pour des jours en haut to bimsa mo eloko malamu na miso bana na nzambe papa parce que ils le mot le bien Nesinga personnellement na monako na ba concert rebelle na groupe Ageja je me rappelle encore na journée à VCC Boyembaki et je me rappelle encore je crois pas maman Isabelle na concert mon père sur Dorcas l'année passée Boyembaki
mais yo contrairement dans la comparaison tu mais on a tout le temps disposé il y a aucun qui participer à un concert je rappelle que le 26 na journée au Ndurabiso Papa Joe na Katambo ka vienne organiser qui pose la question souvent aucun souvent mais pourquoi est-ce que pour bateau c'est moins compliqué pour ne pas bateau et ça le mot copé et ça dû à nini bon parce que ça monde on a maîtrisé mais ça le monde que observer n'est pas observer boy bateau va observer quand na lobby on a mon souvent puis la temps événement ici quand mon ayo on a bon ça dans mon akayo mais na moi peut bateau c'est moi un peu compliqué pour ne pas bateau je ne sais pas bien que porte bon moningai merci pour la question moningai premièrement moi bisika nous sommes na ngai oui à part na bani bisika nous sommes na ngai babenga nga bango OK pona musala zo sala te mezo mona na misa bat ba mona ngo ba sepela nango parce que ça pona lokumu na nzambe babenga ngai ndo mona ngai na concert mama Isabelle na yaki mama Isabelle to benga laki nayi oui so laki na nga bitu mukolo ngo sikwato za na ser do kasi na ser wivin oui ça biso oui ben ça biso to ya ça musala nzambe parce que ye azala musala zo sala o munyo sa yebi vraiment ngape la pese mbote sika za livre vraiment to komona na biso le loyer moko parce que musala zo sala zo mona na misa but vraiment nzamba pambola parce que kozana ba verene wana ko sala kosunga bana o bazana pasi na bamboka na biso eza facilité vraiment nzamba azala na yo pambola donc nazongi na esika na zalaki donc ba bisika la yo na kendo mona nga na visisi wana donc batombola ki loboko babenga ngai pona kende donc les musala nzambe so bengai en tout cas faut le eza samedi faut na moyena monana puisque GGA ezo sangisa l'église nyoso tant ba bengi sika so ba msuba monana te mais ngai taki nazo kamba faut na zala wana na sala présence voilà même frère John nga zaki wana abenga ngai abenga ngai bino ya utsa na ya participer donc voilà na sens wana ezate ko na kenda ngai moko na ke kutelo ngina ngate na ko kena ngape ngai moko uzomona ezana mabete mais bon na bonzambe ngai moninga na ko kena ngisa na problème te bisika na nyoso no oyoki na do babenga sanga ko bengisa ko bayebi ke nazo construire donc nazo bakisa pe un plus na sala nzambe donc babenga ngai voilà vraiment na bato so ko na biso le frère va disponible. Ceux qui ont besoin d'aller, beaucoup de contacts nabiso ou bien d'aller moko personnellement, a toujours disponible. Nazali kopé ça ngamoko témoignage na o na moni. Papa va kasi batunga question moi comme bi depuis première édition la deuxième édition, observez moi pose moulai ata entre première et deuxième moi concert moi ta katikati. Bo sala qui te pour la ni bosi pose moulai boy. C'est comme si vous avez moi malili moi muké pourquoi papa va bon merci pour la question pose wana ozolo ba wana on a ce moment qui pose ezala qui pour la concert deuxième édition mais na musala nzambe pose ezala qui na wote yo mo to tanga bisika nyo na bana tourner na no tamula na sa musala nzambe donc côté ya concert ndé et umeli quand ndé na episode ndé kona ngeza facilité hein eza facilité donc il faut ko sangisa mais surtout yo biso uta sasbo bon ba musicien mingi baza bata vienne dès le début faut que ndeka ko répéter oui na vienne eza facilité donc ya omoni ezimo batan mais na mikolo ko ya peut-être na l'année prochaine tant que nzamba osunga troisième édition de umelate. En tout cas, merci pour Fava. Pour la Batou Bazali, cause la impatient, il y a concert, il y a GGA la deuxième édition. Pas Fava. Surprise ni Bobombeli Batuto. Différence ni entre deuxième édition et la première édition. J'espère que déjà dans ça que non tout noir et associé. On a confirmé bien votre noir té. La deuxième édition va. OK mon frère, merci pour la question. Dès qu'on le bituro noir que ça a été au sol ba yebi bazali to luka moi teni moka bien. OK, to là ta po mukolo wana engenga, eza l'éclairage. Donc voilà quoi. Papa Fava, ils ont la question moko ndekulanga Jonathan Winner, directeur eskozali na peso mbote a epsingai a glissé dans le vie mais Papa Fava bato na posa ba yoka yo moko na nzembu no moko au présentant mo joni to papa Fava na nzembu na yo komi
au présenter les biso moto ça impatient par yo kayo une fois papa vava nzamba za lokumu ko commencer moi ça nango pas cité mais moni pour le moment bon on est un groupe GGA naza entouré na ba jeune garçon na ba jeune mama ozo comprendre ça no problème te doki ko bimisa ko sala nzemba sigande to sala kawana toza capable de ça pour bateau baza pembe na ngala baza belé oui baza capable ya koyemba ya kokoma et puis bakomaka bakomaka na banze mususu oyo bakoma nana nze moko ta mususu na betela mukona ma okama mais soki ngai nazana bomoi ezali ngula na yo soki ngai nazali makasi ezali nguya na se wana toyemba naye ayebeloko wana donc wa ok na omula ezate avala fa va koyembi ngo pona nini pona l'action que do batu bakomaka naza pembe na bodo to zali do poto sa eloka malonga eza problème eza facile comme bonjour nazo tigila bango tapo moninga je pousser na onaza na pona kamba bango ngana yaki musana ngeza pona louer na adorer na tapo na tika na ono ok souci na ngali bossa ngwana alo bango baza pembe na ngai faut pas profiter na tango oyo poto sala makambo soto bimisa bango bango bazana banzemu na ezebele na yoga bango batila ngana ndako kudo plein. En tout cas, les amis de l'Autriche, c'est Peski Mbote na sœur Oyo, frère Vava, Aye Minzembu. Et c'est quoi Zali, le Peski Mbote et Belé. Frère Vava, tu as dit qu'il y a na souka, il y a une émission à Bisso. Vraiment, groupe les amis de l'Autriche, tous les sérum makasi à Kouyamba, na kanisi na l'Audrey Tempo Sika Zali, Mobali na maman Natacha, na cantina Jaria DJ El Maestro, na cantina consort na Jennifer Kenzo en tout cas, ici ko Zali to bi ko sa ko bela mais na kata biso, na kata mitema na biso, vraiment bon rétablissement. Na kanisi susu na manager na biso na Tambu na John Angelo, na kanisi susu na Mout na biso, administrateur na biso Gelor Geshoman, na cantina directeur Jonathan Susu Winner. Et papa Vava avant ngai na kende ezana vraiment les amis de l'Autriche tu as dit ko senga na yo papa Vava na zoko ko kende pona tika yo pona o s'exercer o yembi la biso susu donc o passer temps le coup là oza vraiment na présence nzambe o yembi la biso tanzembu moko eza demande biso les amis de l'Autriche to sengi na papa Vava ceux qui moins alliés au rendre ce service na au son na biso peto yo kalo lisusu parce que vous avez invité na biso tu as qui na makasi to qui témoignage na yo to moni comment est-ce que nzamba sali ko ça na yo na kati mboka Autriche comment est-ce que soutenir malgré les difficultés tout ça qui nango mais vous allez pe ko télément vous allez pe ko insister vous allez pe ko persévérer na musala oyo ya bonzambe za facilité et to linga qui vraiment biso amis d'Autriche ko reconnaître ngo pe ko remercier yo lisusu pe ko senga na nzambe a continuer yo abimo musika yango nazali kokende et nazali kotika na yo quelques instants oyemba Zembu ezala ya sœur ezala mutu x la mutu y ezala en tout cas yomoko oyebi nzembu nini ekosimba na mutema et vraiment na tikio na ba auditeur tous les amis de l'Autriche papa Vava azali ko yemba na kati ya micro les amis de l'Autriche génération chrétienne. Nzamba za lokumu premièrement nazo loba ndengo loba ki so surprise ne ko za na journée concert wana donc vraiment bande ko na beli bino boye belé le 19 janvier donc à partir de 19h 22h pour na petit 23h pardon pour na concert na biso vraiment ba surprise eze belé bande ko na nganyos bana na nzambe ya basi pe mibali tozana besoin na bino boye belé mukona to louer pe to adorer nzambe na biso bande konanga nyonso na bengisi vienne Sasbo Linz gratis sika nyonso bozali vraiment bozo ata temps ezana mingi bo se préparer pour mukona to mona poto louer poto adorer biso ba msuzo ndeto saboto komana biso ka instrument pona ko louer pe ko adorer nzambe na biso alors bon oyo yo pe yaka o louer pe adorer na biso belé donc bande konanga baze belé so na bina banda ko loba bino mo boye bi donc ba leki belé sika nyonso bozali ba grand frère na ngai ba frère na ngai ya molimo donc ina bengi bino bozala ka belé donc voilà na ozat mota na ngapona yembela bino ezali sengo mingi bo sepela pour frère na bina zalaki na bino vraiment ba oba kolanda vidéo vraiment
Nzambe apambole bino azala bino. Kumbona yo elonga nanga. Kumbona yo elonga nanga. Kumbona yo elonga. Kumbona yo elonga. Kumbona yo elonga. Yesu. Kumbona yo elonga. Kumbona yo elonga. Kumbona yo elonga. Yesu. Kumbona yo solution nanga. Kumbona yo solution nanga. Kumbona yo solution. Kumbona yo solution. Kumbona yo solution. Yesu. Kumbona yo solution. Kumbona yo solution. Kumbona yo solution. Yesu. Ema, ema, ema. Ema, 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 Emmanuel. Ema, 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 Emmanuel. Ema, 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 Emmanuel. Emmanuel mobali kitoko. Emmanuel. Emmanuel tobeleli yo. Emmanuel. Emmanuel yonkosi na Yuda. Emmanuel. Emmanuel tokumisi yo. Yo emae fongolelang lola. Ema yo emae sopelelang nkembo. Ema oh emae fongolelang lola. Emani yo emae sopelelang nkembo. Na okiposa komata yako mata na lola. Oh yako yemba elongo na ba ange. Na okiposa komata yako mata na lola. Emani oh yako yemba elongo na ba ange. Emani wele ela bokotuna ndenge nini esalite na koma kosambela Yesu Masia. Solomo tune tunami Nzambe yenda kelakanga. Nzela Yesu ye moka pona kape alobela bato lolenge mingi. Na yoka kilola katango Masia pesi ndingisa na tosi sekotosa. Nzela Yesu ye moka pona kape alobela bato lolenge mingi. Ngai na yoka kiselola katango Masia pesi ndingisa na tosi sekotosa. O ngai natiki nyonso pona ye. Natiki nyonso pona ye. Atalisinga nzela alobi na kende. O ngai natiki nyonso pona ye. Natika basi abaninga pona ye. Natika kolanga masanga pona ye. Esika mokonzi akufela kinga.